Ezandenga JDK John Diamonica Nzambe ya mwana moke. Viens nanga mon père mokonzi Koffi Olomide les jeunes pato. Ornella Yowa Kabongo. JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonica mwana mbalo mwana ta moto akolinga baninga pe aza moto monene ya kosunga ninga. JDK mopa mokonzi baloba balinga te yonde. JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbala na mposa miliki mpa bolinga bato ba congolais na ba français bandimi ye. JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil na ya malonga oyo ezosunga mokili. JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto. Mbote na banyoso ya JDK mopa mokonzi soda ya poto. Merci na patience, merci na confiance pe fidélité oyo bopesaka soda na bino ya mikili. Bandeko na lelo kobeta lisolo ya bandeko mibali oyo bazali ko profiter konyokola bandeko basi oyo bazangi mikanda. Bandeko basi oyo bazali ko se retrouver na situation moko na position de faiblesse. Baza kokoka koloba te, baza konyokwama baye kolela soda ya poto. Bandeko na nga nazwi bapel ebele, peut-être na sala émission te, mais là nazwi likanisi na sala émission pona koyebisa na ba ndeko na biso ya mibali ba papa botika konyokola bandeko na bino ya basi oyo bazali na position de faiblesse, surtout na makambo ya mukanda. Na lingina rappeler na ba congolais surtout na bandeko mibali et en même temps pe nazo s'adresser pe na bandeko ya basi o pe ba nyokola bandeko mibali pona makambo ya mikanda. Kozanga mukanda eza lisumu te, ce n'est pas un péché. Kozanga mukanda eza te ko manquer mutu respect. Kozanga mukanda ezali te ke mafinga. Kozanga mukanda bandeko na ngai tosambelaka mingi toyeba kotia likambo na isika na yango. Ce n'est pas parce que mutu wana zangi mukanda yo komisi ye moyen na yo ya ko profiter na ye, moyen na yo ya kolia mbongo, moyen na yo ya komona ye zoba, moyen na yo ya ko profiter na nzoto na ye. Bandeko mibali ya ba congolais na kosenga changement de mentalité, changement de comportement. Mabele ki makasi. Bandeko mibali bozali konyokola bandeko basi. O bazana problème ya mikanda, o bazana position de faiblesse. Nazwi bapel ebele bandeko basi balobi soda ya poto, papa na biso ya mikili, soda sunga biso, lukela biso solution. Tala pasi to komona. Yango avant kene musika nazwa part ya lisolo oyo nako senga na bandeko oyo nyuso bolinga soda na bino ya mikili to s'abonner massivement et gratuitement na chaîne na bino oza ya biso nyuso na kombo ya JDK Mopao TV. Ko s'abonner bandeko nanga ezaka ofele. Benga bandeko bisika bazali bango nyonso botinda video musika bokabula émission bovandisa bandeko bolanda émission oyo na ekobeta lelo lisolo ya papa na biso ba congolais baza konyokola ba mama na biso ya basi oyo bazangi mikanda. Alors avant que musika na kopesa na mbote na ngai rapidement na sponsor officiel ya JDK Mopao mokonzi soda ya poto, Salon Misha coiffure et beauté, 27 000 Évreux, La Madeleine, place Kennedy.
Na kopesa lisusu mbote na ngai na Nina Exotique boutique na Arpajon na département ya Essonne na 91. Na kopesa lisusu mbote na ngai na les boss John Oyo ya Exotique Mama Africa na place PCR na Madeleine. Na kobakisa mbote na ngai na kulutu na ngai Gentini Efonja na mboka Suède. Pesela ngai mama ba bizu ebele loba na mama soda na oya mikili alingaka yo mingi. Alors nakobakisa mbote na ngai na les justiciers di Janon Fitu mwana colonne na Allemagne mokonzi ya Bundes. Mbote no yango wana, sans oublier Hermano Miguelito na kati ya 60 na Loise, département ya Loise na 60 mbote ebele. Et nakobosa na te les grands sapeurs, l'italien, le samouraï Manzao, elamba nde elamba, nzote boya ke elamba te, nzambe alola apambola yo, merci na soutien na yo, na yebi ke boza wana pona soda na bino ya mikeli. Et nakobakisa na bienvenue Bianco mokonzi ya Léman na 72 na département ya Sarthe. Sans oublier les ressembleurs Janik Kabwiku. Mbote bisika bozali en tout cas nzambe alola apambola bino. Anita Molembek ya Banita, en tout cas merci na encouragement, merci na conseil, merci toujours présente pour nous resunga soda ya poto nzambe alola apambola yo. Alors bandeko naye koloba ndenge ba papa baza konyokola ba mama o baza na position de faiblesse ya sans mukanda. Bandeko nanga ba congolais, bandeko nanga ba congolais, toza biso surtout ba congolais, toza biso surtout bana mibali nga na mwana mobali tamsusu tamso ko kanisa bino mais soda poto ndiyaza ka mwana mwasi te na mwana mobali na ka ndeko bundela ba mama. Nazali oyo na telemelaka ba mama parce que mabeza makasi mabeleki mingi. To mona ba mama na ba réseaux sociaux kobina na kobina kolakisa banzoto biloko to ne ko mona yango te na ba époque to bota maka. Na ba époque ba mama na biso leto okola ba biloko ezalaka te. Yango esprit oyo mabe koti na kati ya communauté congolaise na kati ya ba réseaux sociaux na kati ya TikTok yango oyo pe bandeko na mibali misusu na lobi bien certains ba komina mutema mabe ya konyokola bandeko na bango ya basi. Okomona penza donc ndenge ba mama misusu bazo yebisanga babina nga soda ya poto nazo kufa nzala ona zangi mukanda. Me mobali omoni na kiti ya vai na mpanzi au lia au talanga na otala ye me au kipenga te parce que ayebi ke na likambo koloba te o mukanda eza te na ofunda ye wapi na olela nani wana ba mama mba olele pa ya soda ya poto yango na yeko bana ba ndeko na nga mibali bo changer bizaleli changement de mentalité awa toyaki na mboka yeko luka to souffrir biso nyonso to bakisela baninga pasi te mwasi azali ekelamu ya ko respecter basi bamonaka pasi basi bamemaka zemi 9 mois bandeko na basi tango bakenda kobota tango babotaka biso ezaka la vie ou la mort. Bandeko na ngai mibali bozwa conscience wana basi mingi batika mokili oyo kaka mpona kokende kobota engaka bota nani abota yo abota nga abota ye me atiki mokili toyeba ko respecter bandeko basi malgré basi na biso mingi cerveau esalaka te mingi mitezo sala te mingi basaya kobeba me nyonso ezali bamakambo tokuta na kata mokili oyo na ba réseaux sociaux surtout na ba TikTok yango bokomona lelo femme congolaise aza susu na valeur te ana respect te aza komi reconnaître ye moko susu te aza komi yeba na ye te aza kobimaka na ba réseaux sociaux kobinaka
basi ya ba congolaise bazo kolakisa ba nzoto na bango ba kobanga lisusu te yango moni mabala peza lisusu te yango lelo ba mibali mingi baza ko sala o ba ko sala ba ko profiter na faiblesse wana na buzoba wana. Mais bandeko na ngai ya mibali bozwa conscience toyeba ko respecter ndeko ya mwasi. Kozanga mukanda eza lisumu te eza péché te. Kozanga mukanda eni koloba te ke il faut nyokola ndeko na yo ya mwasi to ya mobali po azangi mukanda. Bandeko na nga mukanda tokuta yango awa. Tokuta bamboka Leo, bamboka Congo, Zaire, tokuta mukanda awa. Mingi bayebaka mama mikanda te toyokuta yango awa. Avant na kene musika na obeti le moment lisolo muke ya likambo etali mukanda. Ndeko moko ezalika ya mwasi. Ayaki na problème ya mukanda. Abundi banda ya mukanda meka ndenge nyonso partout esimbaka te. Ameka ndenge nyonso esimbaka te ndenge vandi bambula sa mukanda. Mokolo kaka nzambe ayokaki kolela na ye, nzambe alobi afungola ye ba porte manga mikanda. Ndeko na biso babengi na préfecture ake kozwa mukanda ne ya 10 ans. Tango azwi mukanda ne ya 10 ans, asali ba mois mbula moko 2-3 ans ayokota nationalité. Bandeko na nga bolanda bien likama mukanda. Place nazo ninga na yebisa ndeko na ngai mukanda eza lisumu te, mukanda tokutaki yango tokotika yango. Ndeko na biso asali ba makambo na mikanda pa nzamba fongolika ba porte ninga zala alinga ko fongola ba porte. Ndeko na biso ayekoza mukanda na ye ya nationalité française. Azwi vraiment donc identité française. Bolanda nga bien sikoyo na place on a komi. Asali kaka 1 mois. Kaka 1 mois ya pamba. Akufi. Bandeko na ngai auti na 10-15 ans ya koluka mukanda. Souffrance. Azui 10 ans. Ake nango tina nationalité française. Azui carte d'identité française. Mais asali nango kaka 1 mois akufi. Mukanda wana etika lepa na yo. Mukanda wana eza yanga. Mukanda wana tokopesa ye te. L'État a récupéré mukanda. C'est-à-dire que nengina lobana ba Congolais surtout oya mibali bo nyoko la bandeko ya basi pour la faiblesse ya mukanda. Mukanda okotika yango. Est-ce que yokinga bien? Est-ce que ozolanda soda ya poto? Mukanda okotika yango. Alors baninga na nga bandeko na nga ya mibali to linga to bongisa. Na yebi okoloba ke oui basi pe bazo nyoko la biso. Oui certes. J'en suis conscient. Je n'ai pas dit le contraire. Basi pe baza konyoko la mibali bazali. To sangisa bango nyonso na saki moko te. Bato ya mitema malamu, mitema malamu bazali. Bato ya mitema mabe bazali. Bolingo, kokaba, kolinga, ko ede, babota makana yango bandeko na ngai. Oyo bolanda ngai babota makana yango. Eloko moko te bakendela yango kozwela na classe, o na ye bandeni bakabaka, ndeni balingaka, ndeni ni ba motema monene, babota makana yango bayekola yango na classe te. Yango ba Congolais na osenga na bino s'il vous plaît. Pardon. Toye bakopesa mwasi place na ye. Ba mama na telemelaka bino pona buzoba eleki mingi. Mais nasangisaka ba mama nyonso te parce que ba mama ya bwania bazali. Mère double oyo ya le capitaine Vie Souza na Evre la Madeleine ba mama ya bwania bazali. Mama Gisèle na Poitiers ba mama ya bwania bazali. Tata mwasi ya bana mama mami Charlotte Ntilu na Dreux ba mama ya bwania bazali. Mama Geneviève Dibonza na Caroline du Nord Motema et Guibert Dibonza le monument ya Caroline du Nord basi ya bwania bazali. Chéri Paul na Mère Beau ya Bolingo na Chartres 28 mama ya Boboto mama ya bwania bazali.
ba maman mayele bazali ba comprendre oni soda ya poto alobaka malgré na telemelaka ba maman oyo ofinga nga aya koloba eza ba maman o babengaka ba maman insensé ba maman bololé ba maman ya kizengi ba maman ya zoba parce que tant on a au télémela maman je suis conscient que maman bota ngai bande kona ngai ngana ali mwana ya maman Lufungula na ya papa Lia Alphonse toza ba Besingombe et j'en suis fier kana tanga na académie des beaux-arts place oyo bana bakonzi bazalaka ba mindele bazalaka bato tutanga na bango bayebi alors kolinga kokaba ko soutenir ko aider eza eloko babota makana yango soda ya poto na bota mana yango bande ko ngai nazo sunga bana ebele oyo bazana pasi bana bashege les enfants de la rue bana oyo bino bokanga bandoki bobengana na bandaku ngai na récupérer bango nazo longola bango kindoki malembe mais avant moi na kindoki longwa il faut azana eloko kolia moi lipa moi mai moi jus moi lait moi soso il faut na koti sa classe na foutela ka minerval suivi ya ba école suivi ya classe ya ba étude moi place ya kolala ya malonga soda ya poto na sala yango na ONG na ngai ONG lingi koloba nini o mingi bayokaka ONG e bayebaka te ningi loba nini ONG lingi koloba organisation non gouvernementale donc eza biloko oyo ngai efo perso na moke na nga nazwaka me nalingaka nakabola na bato baza na pasi bao baza ya kozanga ndenge mpe kaka na kosungaka bato oyo bamama na biso baza na basusi ya mikanda oyo baza koniokola bango na bandako ya mabala nga na koya kosunga bandeko na ngai boyebaka place nini bozotya makolo bamibali nyonso baza mibali ya kokende kota mabala te bamibali nyonso baza mibali ya kokende kovanda te kotala kaka te po atiki mandefu kotala te po akati mandefu na décoration kotala kaka te po ozomona ye na soki voiture kitoko te bandeko na ngai ya basi il faut boyebaka place nini ya kotya makolo mobali nyonso azali koya kokende kokangama te bolandaka bilandalanda te botika basentiment botika babolingo ya baémotion linga mutu oyo azolinga yo bandeko na ngai basi nabetaka sete na likambo wana boza bilinga place oyo bolingo na yo ezali yo lingi yango te mutu aza kolinga cadre yo encadre yo très bien apesa yo valeur apesa yo libala avandisa yo esprit kimia yo lingi te bino bandeko basi bolingi te bolingi place oyo guerre ezali bolingi place oyo lokutu ezali bolingi place oyo baza ko escroquer bino nzoto na mbongo na bana bolingi place oyo mabe ezali yango na yoko bandeko na ngai prenez conscience bobima na kati ya distraction soda na bino ya mikili abeti mbela bao balingi kosunga ngai mpo na association JDK Mopao 5 euros 10 euros 15 euros 20 euros 30 euros oyo kaka yo ozala nango tout fait nombre ekosunga kaka bozomona bino moko na ba écran bozomona bino moko ndenge bandeko na biso bazoya kokosaka bino kolelaka bapasi ya lokuta me bozosalela bango bakanyote mingi ka bamama oza komitika na ba escroc moko boye baliaka bino bambongo me place oyo bana bino baza kosouffrir bana baza koyoka pasi esika kolala eza te eloko kolia eza te batelevizio na bango ekota ye bamai na inondation te kosalama soda ya poto azolelaka ya pasi aolelaka ya soutien moi aide nakoka koyede mpe bana wana bosunga ngai bamama bosunga soda ya poto benga ngai tokoyeba ndenge tokosala tosunga bana na biso baza na souffrance ya kosakana te lelo na kati ya République démocratique du Congo
na okende musika te bandeko na beti mbela na ekoloba likambo oyo bandeko na biso ya mibali baza konyokola bandeko na biso ya basi o baza na position de faiblesse ya kozanga mukanda. Kozanga mukanda eza lisumu te bandeko na ya mibali. Lorsque na loba makamba mibali na yebi pe bandeko basi pe bozali oyo bonyokola pe bandeko mibali na monitali mikanda. Moi je suis jamais je vous dis jamais je serai au milieu ya village. To au milieu ce qui est au milieu ya église ne bolo bakanga kuna na zate. Moi je suis là pour na soutenir bato batana kati ya pasi. Tango mabe ezali ba mama bazo souffrir ba ya la soda poto je me lève na okende au secours na bango pour na tozwa solution. Ba papa botika makambu ya motema mabe. Botika konyokola ba mama pona makama mikanda. Sunga mama na yo pona mukanda, sunga ndeko na mwasi pona mukanda, mabe zate. Ngai soda ya poto soki na il faut ngai na sala ke yo zwa mukanda, okozwa mukanda. Nga pesa mukanda te pona préfecture te. Mutu moko te pesa mutu mukanda. Mais okoyi kosunga ndeko na yo na ba démarche ya mukanda par rapport ya situation na yo po ya zwa mukanda. Ndeko na mukanda za passe na poto. Mukanda za papa na mama. Soki ndeko na yo moko bozana ye na libala na bolingo. Azangi mukanda sala nyonso osunga ya zwa mukanda bandeko na nga. Les Congolais, comment tu causes à motema mabe motema makasi oyebi ke ndeko azana mukanda te bozani libala bovani libala 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans ndeko azangi mukanda mais yo linga ya souffrir et ça le sengoye azala na pasi ya kozanga mukanda po yo zana mapeka ozwa monopole sur ye soka linga lobaka boye te yo zana mukanda te vana nzela yozo kende bakini pamba ozo voyage ozo sala babisengo babilengi na yo banini ndeko ya mwasi azo souffrir to azangi mukanda alo baboye yango te asala boye yango te alo baboye yango te asala boye yango te po azangi ka mukanda ya ona ko bisa bandeko na biso nyuso tu mukanda to yaki kokuta yango awa to kotika yango ndenge ndeko na biso ya mwasi atika ye mukanda na ye abundi après 15 ans ayozwa 10 ans. Après 3 ans, continue identité française. Après 1 mois, à Tikiango, à Koufi, à Kei, à Bou, Pia. Voilà, bandeko, biso na eko bet lemno yangwana, bandeko na msia basi baza ko lela pasi, bazo yipsa bandeko mibali. Pardon, botika ko nyoko la biso bandeko na basi. Na bandi message o eza passé, boyoki, boyoka, botika mabe, boko akusunga. Vice versa, bandeko pe ya basi o bozo na mikanda. Bon meka peso yi mobali azana mukanda te sunga kaka otala te ke aokima akima te ezali kamuna ye na nzambe na ye bandeko na ngai prenez conscience akima te ezali kamuna ye na nzambe na ye yo sali yo devoir o muta pesa mutu mukanda awazate to ba préfecture te to ka batu kaka lokola des humains oyo ozo sunga musungi na yo azangaki mukanda azwa mukanda ozo sunga mupanzi na yo azangi mukanda azwa mukanda. Point barre. Tout le monde est mabe. Oh, akoso mukanda okima. Okima okendwa po okufa otika yango. Voilà bandeko donc na osuka awa na kopesa mbote na ngai rapidement na Jerry Lubaki na mama Louise na Bruxelles ba mbote ebele na kopesa ya Medar Kitenda na Épineux sur Seine ya d'Alliance Mbabu na Sévran Ambote ebele, na pesi ya Féroce Lo Meka na Paris La Défense, Ambote ebele, Komini Cambro, ya yope yangwana, na kati ya Paris La Défense, na pesi Jacques Luemba, Ambote sikozali, na bakisi ya Ferdinand Féroce Mukamina, na mboka Irlande, Ambote ebele, na pesi mbote nangai na ya Lady Miché, le commandant na mboka ya Chine, pesela ngai madame bambote e belé. Akobakisa mbote nanga na vie ngai le Canadien ya Milo Milex bambote sikozali, na pesi mbote ngai na Didier Masaya bambote sikozali malgré obakisa soda ya poto nzambe kaka mutayebi. Nakobakisa mbote ngai na ba oyo ya ngai oyo balandaka pe mission ngai balingaka soda ya poto mingi bazanga rapete ko sala ba commentaire
azanga apete ko dédicacer Soudan na bango ya mikili en tout cas na kopesa mbote na ngai na noko ya bana Desho Denar TV les Terminators mbote no ya soda ya poto yango wana na bakisi na l'homme simple José Yungu nakati ya New Zealand mbote no yango wana BL Image nakati ya Cape Town na Afrique du Sud mbote no yango wana napesi mbote na ngai na Radio Lokole mon ami personnel Fiston Pelende tata ya Sedek mbote na yo yango wana na bakisi mama Raisa Pindi oyo ya ba Raisa mama mokonzi en tout cas mbote na yo mama Waski Dawa nakati ya London mbote ebele na kobosa na te nani susu na bosani en tout cas boza ebele obolinga soda ya poto. Vraiment merci na Elvis Maketa, merci na maître Oule Zoye Bomaye commandant Matadi na bagisi mbote na ngai na Charlie Lando na bosani TV na ngai Viema Desisi d'Acosta kulutu na ngai ya kulutu na ngai en tout cas merci et puis na pesi Laurent Debs Ndembola mbote ebele maître Chang ya yo yango wana na bakisi vieux James na vieux Dikreno mbote ebele obolinga rasona na mikili bena nga mayeye mbote na yeso zali ya José Mbambi Kitenda na Netreville Xavier Massamba na Netreville bena nga Jean Badra Frédéric Ntsumbu bena nga Itom Sekinankazi boza ebele en tout cas bozali ebele papa vieux Bondo en tout cas bon rétablissement na yo papa vieux Bondo na ngai yeso zali en tout cas Violando papa Sarah à Netreville mbote ebele maître Goucha na bosani peyote boza ebele en tout cas boza ebele fidèle Mbetenge Ndambi mbote na yo yango wana ya soda ya poto et puis na ko pesa Jean-Louis Lubandi là na Paris mbote ebele nani susu na bosani en tout cas vraiment bande ko na ngai bozanga te ko s'abonner et ko sala kaka wow suki awa vraiment komi na prochaine émission ya boye ezalate allez ciao. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonika TV, votre chaîne. Papa Soldat ya Poto.